Allo bandeko nzambe apambola bino bino moto bokolandanga liso sikoyo bandeko za mawa mingi. Depuis quand église ebongwamaka parti politique? Ndeko taonga naza kolobaka ba musuba loba olingi baluba te me bandeko boko sanisa makambo nzambe te na makambo politique. Makambo nzambe eza nzambe. Tomonaka évêque Mukuna un assez catcheur ou boxeur. Tango biso solo makambo ya mboka ndenge mboka bazo boma batu nde bato bazo kufa ba fausse commune na période ya Kabila. Ye lukola Kabila bana opese mbongo. Lukola Kabila mutu a edaka ye pona kobala mwasi na ye na makambo mwasi na ye mabala. Kabila a beaucoup investi na Mukuna. Même maman Nani Olive. Nous avons des références. Nous avons des vidéos dans nos archives. Et Vandakuna. Ce qui te met au bibisa en gros. Azalak na Kabila boy comme preuve na période Kabila azalak na revolver. Revolver o etina ke a traumatisé mon amoisi o ya violaka. Ndeko avant olena ko na loba to mekana ko cha eloko an. Alors c'est pour cela. C'est pour Nayamoana. C'est pour cela. Nayamoana. Manaseka. Les enfants d'Aseka. Ils en ont parti Salami. Il y a un parti qui est créé. Parti Salami. Les partis qui est créé. Et c'est les partis chrétiens. C'est un parti des chrétiens. Pour le redressement socio-économique du Congo. Cheval de bataille na biso, notre cheval de bataille, muto simba kita ya Congo te. Que personne ne touche à l'économie du pays. Muto no sote ka société ifasam. Tout celui qui a vendu la société doit être jugé. Muto aseli ba port na ya bomi à l'état ifasam. Quelqu'un qui a fait ses propres ports et a tué ceux de l'état doit être jugé. Il faut tobimisa ba parlementaire. Nous devons faire sortir les parlementaires. S'ils peuvent être paix, 30 ici. Amen. Le roi, en ce moment-là, vous saurez, il parle moi à dire au gouvernement. Vous saurez moi à dire dans les entreprises. Et les lois du pays. Après, je vous dirai que Papa Terre n'est pas capable. C'est lui qui va se sentir capable. Viens mettre la candidature. La caution, ce n'est pas toi qui vas payer. On va te donner la caution. Toi, tu ne vas rien donner. Le parti va t'aider. Amen, mon père. Dites amen. Amen, mon père. Les hommes éternels, que soient les femmes, que soient les hommes, lèvez-vous. Lève-toi. C'est l'autorité morale à partir. Oh là là. Moi, je suis l'autorité morale de ce parti. Sa autorité morale est à partir. Je dis que je suis autorité morale de ce parti. Amen. Bandeko Nabanzi Batu bazo sala honte na christianisme ezabaluba soki tozo bolingi toloba te me ngana kokanga monoko te. Jésus-Christ ba enseignement na ye ba pharisé balingaka yango te. Et ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ a changé l'enseignement na ye a changé yango te. Il a persévéré dans l'enseignement na ye.
nenga pe na kusala. Bandeko, soza liloba, yumko otalobi oza musala nzambe. Soza liloba te, c'est encore pire so otalobi nani walesa. Akmo bina bina pamba. Albaya musala nzambe. Tango biso tozoloba non na Kabila nenga zo mimamboka. Ye tozana ba référence ya tozana ba référence nyonso. Ye bimi aiba fo ba sala nzambe, musala nzambe alba makaba politique te. Lobi oh, musala nzambe alba makaba politique te, mais Jésus ba bomaki na makaba politique te. Jésus ba bomaki na makaba nzambe te. Jésus Christ ba bomaki na makaba nzambe te. Jésus Christ ba bomaki na makaba politique. Tango akimi na Egypte ke mona moko abotami awa kozala roi ezaki makaba nzambe. Makaba nzambe. Tango bazo sambisa bazo tuna yo lobi oza roi. Makaba nzambe. Ba verset biblique yali. Alors bandiko. Sikoyo amenasa biso mabe mukuna. Pona ko aider Kabila à exercer pouvoir na ye. Tango Chilombo na 15% bimaki na yango bayokani po Chilombo a trahir mboka, a travailler pour na ba occupa ali ya bimi abani ko ba politique. Bomoni kabi le bate. Il se contredit à lui-même. Or qu'un pasteur a voulu se contredire te. Allié ce qu'on lui a dit, pasteur a voulu ba nzambe. Mais toi, tu as appris à tes brebis, non, à tes fidèles, qui sont des brebis de Jésus-Christ. Ou à prendre bango, doctrine mususu, faux enseignement. Mais ce qu'on a changé quand il y a sur le bic était, donc on a la politique. Pour nini, pour amoni moluba, aller qui n'a pouvoir. Qui tribalisme même à niveau église. Dans une photo awa, ba pasteur nyonso o ba fuki misaki Chilombo. Pour abonder pour Chilombo, tous sont des baluba. Tous des baluba. Et Chilombo la fa na été a kesko pa ya oyo yo muku na un violeur ako fukama a chaye maboko a transmettre ba semence nyonso mabe. A transmettre donc Chilombo na ba semence mabe yemo ya kinango na ya mukuna e koti susu. Ndeni mutoko la kimia, ndeni mutoko la bien. Mais pesa vidéo oyo na baluba. Munuba tout a mona normal. Munuba tout ko a mona likambo normal. Ils sont comme ça. Les baluba sont comme ça. C'est pour ça qu'on a évité qu'on bat la moulouba sur les avantages. Je ne sais pas. Pour beaucoup que l'on soit éducation, moi, ma baie. Et bana ma kuna éducation, ma baie. Mon tout soit, c'est ma baie. Nabiso wa Congo. Pour tout kologa, na kili kaba Congo na ba Congo, ndama bataba dundu, bango bazombo na basansala. Somme de ma baie. Il faut les reprendre. Ceux qui l'église, il faut reprendre publiquement. La verset biblique est allé. Ceux qui paient na réseaux sociaux, abimisez le comme publiquement, à cause de frapper publiquement. Ngaso na makubanza mais la bima be ko benga ngate. Lokula na lobby ngo publiquement, zongi na paper publiquement. Suna ko sambwa na sambwa. Mais vous avez difficile. Pose on a faute les lois sur lobby. Naza na réseaux sociaux depuis 2015. Et depuis 2015, na moni mututa leki o otea ki mabe. Ti le lomu tona zana note. Et ce jour na mona mutuana na okumisa ye. Alo bakina na pesa verset biblique moko interprétation ngote non. Le bana to mettre na frappe na bosana na bible eke mais vraiment matin na préparer na tie yo ya ko corriger mo. Ah non. Faut ça pakasi. Alo bandeko.
Vous remarquerez que tant qu'il y a lobby, que tout ça lui parti politique, tu vas kamwe, babi, oh, bolandi on a tué la sous. Tu vas kamwe, babi, oh, donc église, dans cette église, écoutez un parti politique. Est-ce que, est-ce que cette doctrine d'Abisso, autant on a déjà 10, 11, il faut déjà 10, 11. Et autant on a sous na Galates 1, 8 à 9. Paul Azoloba, même si un ange du ciel a éliminé une doctrine dans ma paix, bon dit ma moté. Apôtre Paul a précisé, a mis ange du ciel. Parce que quand un ange du ciel, à quoi il a mis une doctrine dans ma paix, message de ma paix. Ange du ciel, il y a zolo bawana, ange à Satan, ange à Nzambete. Parce que ange à Nzambete, à quoi il a mis noté? A bengue ange du ciel. Ange à Nzambete, a bengue ange de Dieu. Mais où est dans la Bible? Vous avez Galates 1, 8 à 9. Ange du ciel, c'est normal, il a mis une doctrine dans ma paix. Mais ange de Dieu était. Au monde, interprétation de parole. Si vous avez un ange du ciel, vous avez un ange Nzambe. Tu n'as pas eu même bateau. Tu n'as pas eu même bateau. Je vais vous expliquer que fidèle langa, mais pas même si vous avez et ça ne pas ange à Satan. Parce que ange à Nzambe, à quoi il y a na doctrine de ma bête. Ceux qui osent préparer te na bakaba Nzambe koya te koteya parce que ngana no kango ka l'air nyos ne la kanga ba wale sa bambiye ba kalambai ba wale ba mukuna, ce sont des petits ba open on sont là ba petits ba dali onani o ya ndundo abuse comme na na ba ta déjà comme na Marcelo, ce sont des petits serviteurs de Dieu. Bible ba ko ba yaka po ba ibi ki ba ibi eloko te. Bakina ko simba biloko na bango ali bako ba serviteur de Dieu et bazo so pe ba mbongo ebele bazo ba mbongo ebele hein na yebi mundi moko na mwasi na ye na mobile na ye ba bomba ye bongo na bango na vali 5000 tango ya kenda kuna Allemagne mwasi na ko 5000 nyoso ko ka bango pa ya aye ko seme et pas Marcelo parce que bango so mto o seme pa nanga ako seme ninga ba seme pa Marcelo pa ba wale sate pa ba mukuna te. Dans la bataille, ça faux pasteur. Mais moutazo longo a peut-être bien avion. À Kekuna, Wale c'est pas beaucoup yambaye. Ah, on sera fier. Alors qu'il y a des moussala Nzambete. Tu vois des choses comme ça. Mais yo yébité. C'était un fier féticheur. Yo yébino le côté. Tozala qui n'a nani à o nani, comme on est nani. Tchatumba. Alo bien belé, ça moussala Nzambe, ça di boye, tcheba, tu n'as mis la ça di boye. Et souvent, on a un lobby qui est. Nazaka na musala Nzambete nazaka na nganga ba image ya ye moko alobi yango et tango na loba na bino ke muluba koza musala Nzambete utina ngate mais pourquoi tomoni sikoyo un chef d'état-major alobi za pasteur na RDC hein, chef d'état-major à sa pasteur tomoni susu nani candidat na présidentiel un certain pasteur ce qui ngoyi malobia ça sur Katangé même père même koko na muluba tomoni pasteur mususu ana 10 femmes avec sa pasteur donc biloko so yebi siko parole ozo ba déjà que choses aventurier déjà un yokanga c'est déjà un conformément à la parole pasteur na koza na mwasi na ndakuté pasteur na koza na mwasi na ndakuté. Ce qui passe dans la moisi, il faut se connaître moko. Mi balete. Ce qui passe dans la moisi, il faut se connaître moko, mais mi balete. Wana Bible, mi balete moko. Parce que la femme est imprévisible. Elle soit dans la mosquée au dé. Parce que pas moi c'est un problème mais en gâté. Beaucoup de gens n'habitent pas dans la Bible, ils ont un problème côté imprévisible. Parce que dans la mosquée n'andako, na trois bana quatre bana, à cause de mon livre santé. Et le côté. Botanga na Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 30 à 31. Paul Azolo bani kuna.
naza awa naosa ba délivrance baluba o bakimaki o bamonaki me balandi mateya nanga balandi naza siko na si baluba naza ko délivrer oya suka to sisi lelo 6 baluba babi te passé to landi biloko na tout au finga baluba te mais loba ndenge biso to zali et to na pe ba te na yo to zo mona que c'est sérieux, c'est du sérieux. Babani ozonga soko na lobi na olakisanga video ka moko nga na finga baluba okoluka ngo butu moyo mona nongo te mais soko lobi oluka ona loba vérité o mona we bele parce que makambo na loba basi baluba bana opesa nga et puis na ba verset biblique soki nga na lobi na yo oyo aza musala nzambe te ke ba pona ocha tembe avant na loba na yo c'est que na sina kangai ba faute ba mutu wana après na oyebisa oke aza musala nzambe te et tu vas voir les de petits et va voir ça à Ebi le bâté voilà ça quoi interpréter parole te quoi te voilà ça quoi délivrer au te ce qu'on a délivré au salon na makamu ya sorcellerie ba muku na del muku la tala asali église a comme si un parti politique azasi de pas ba yokani ba ko pese ba mbongo ebele ya mona boyoki ke parti mutu ko pese mbongo ko banga ti parti mutu ko pese mbongo ba yokani déjà kuna bango ba luba la présidence ko kozwa mbongo osala botala mbongo ya l'état pa ezokende botala mbongo ya l'état ninga zokende bolo na parole na ye azwa mbongo wapi baluba ba semaka te ça c'est église na yo so baluba baza kuna o remarquer ba semaka te c'est rare hein so na ba semaka te c'est-à-dire que si ça au comme on a 1% ba semaka 99% rien nazo retarder ko pour osala ba bande na reprendre bino susu pourquoi muluba akoza musala nzambete atoka semeno to ba na osala yo. Et ça c'est subtilité mais na bika oza musala nzambe te parce que posa musala nzambe et ça na obligation et ça na ba critère oyo senga koza musala nzambe toke de neti chez les baluba na coutume na bango muluba oza na mwasi moko te na coutume na bango muluba oza na mwasi moko te donc premier point déjà on est long libango donc il a makamu susu et puis tant on a zo ba on a notre verset biblique hein. Dans le pas maintenant, tu as un verset biblique. Pour Bolanda. Alors, vous dites un violeur a violé moi c'est mon louba avec un revolver à la main. Moi c'est le hasard faible. Au Kanga peut porter un dako. Aux autres, le violer n'a revolver. Aucun n'a été na voiture n'a revolver. Bakangi yo ba ki ma kala provisoirement pour un moto. Jésus ça va le bimisio. Bible même so boy sala onyo so lobi olingi mais nzamba zo zela yo un violeur comme ça muluba zo bengi pasteur hein yo moi na nzambe tant que tena musala nzambe na mama be bima bara moko ngaso kutana na mama be bima okutana pe okama bete bima oyo ka balubaki ngai okutana na mama bete na teyaki bandi binanga derrièrement na imse bango tentation za péché. Et tentation, c'est vrai, ils ont péché. Si on bimi na nzela ba battre yo. Mutu a battre yo a péché na été. Yo peut péché na été. Mais c'est seulement lorsque vous succombez à la tentation, on a des péché. Mutu a contredire nga azate même on sala ba théologien ndenge nini. On na lobeza yango. On contredire nga te parce que lobe fandia. Si on contredire nga, zo vidéo bimisa na ba ko lapa. Soit vidéo ko bimisa ngana contredire o lobeza lukuta tina nga ba verset o lapa ngalo ba ka pamba pate ba disciple nga ba yebi hein ba disciple o nga ba yebi alors mutu so ba ki pourquoi le ba ki o ba disciple na yo le ba disciple à Jésus tala azo ko corriger nga azata ayebi te kamoni azo lo ba ngana lobi ba disciple na nga yo lingi olu balanga ba discipline ngate sala vidéo le bango public ma monde atio kwa ngoke ngala kosi kingana zona kacha faute je répète encore que ba discipline nga alo bandeko to ka disusu alors c'est pour cela c'est pour cela
na yango wana bana seka les enfants de Seka ils en a parti salami il y a un parti qui est créé parti salami les partis qui est créé ils sont les partis chrétiens c'est un parti des chrétiens pour le redressement socio-économique du Congo. Cheval de bataille na biso notre cheval de bataille muto simba ngita ya Congo te que personne ne touche à l'économie du pays mutu nyonso ateka société il faut ensemble tout celui qui a vendu la société doit être jugé mutu asali ba port na ya bomi à l'état il faut ensemble quelqu'un qui a fait ses propres ports il a tué ceux de l'état doit être jugé il faut tobimisa ba parlementaire nous devons faire sortir les parlementaires. S'ils peuvent être paix, 30 ici. Amen. Les rois, en ce moment-là, vous aurez le parlement à dire au gouvernement. Vous aurez le mot à dire dans les entreprises. Et les lois du pays. Après, je vous dirai Papa Songolo abimité. Papa Terre n'est pas Papa Terre n'est pas sentir capable. C'est lui qui va se sentir capable. Viens mettre la candidature. La caution, ce n'est pas toi qui vas payer. On va te donner la caution. Toi, tu ne vas rien donner. Le parti va t'aider. La campagne. Amen, mon père. Dites amen. Amen, mon père. Les hommes éternels, que soient les femmes, que soient les hommes, lèvez-vous. Lève-toi. C'est l'autorité morale à partir. Oh là là. Moi, je suis l'autorité morale de ce parti. Sa autorité morale est à partir. Je dis que je suis l'autorité morale de ce parti. Amen. Ah, avec le Balouba, on va tout voir, hein, c'est vrai. Hein? Parti chrétien. Vous venez à répéter, parti me son bongo. C'est que vous avez un bongo, un million, vous sopana. Nous sommes en pour l'élection pour nous couvrir Ndekone Moulouba. C'est bizarre, hein? Tribalisme. Et Bandikuna Kati, parce que Funa Benga Ndeko, Oyo Azanakati Jeune, pour se libérer. Merci. Nzamba Pamolabino. Nakozo Sepela. Kokutana dimanche. Naba Diminangai. Papa Séraphin la monnaie Mwakala. Papa Makwiza Matiti. La sœur Dodo Sadiki. La sœur Claudia. Maman Sambo Georgette. Nani. Maman Kisita, nous allons me peler au la dimanche. Na 17h. Dimanche, na 17h. Merci beaucoup. Nzamba Pamolabino.